Pro TV o eza ne de gars nzela ba Congo yango kaka ndenge bozomona eza vraiment des gars. Voilà nabiso oeza le Pro TV. Yebisa biso atoza pepini nelekia. Awa tozali na métier ke mfuti juste eza accident salami batwano ke kuna ebembe. Akomi awa ye moko chauffeur eza règle na ye parce que a dépassé Kangansko très bien. Mais vitesse ameki ko simba frein et simitende et baluki. Donc il m'a qui vraiment makasi et kwei. Olobi atoza. Toza na métier ke mfuti. Merci. Atoza pepini nelekia. Atoza na métier de la descente du cimetière. Donc transport azali la vitesse. Donc amitika qui la descente du cimetière. Hier alinga ça la dépassement la descente. Merci beaucoup. Pelo Pro TV me libi ambiance boya kotala monde boya kotala Pelo Pro TV me libi nonde makambwe Pelo Pro TV na leli oh bossa